Capage TV. Capage TV. Tolo mesami. Bonde la token na matea. Wonya shongo za mikaoke. Wekelo shimedi wanja. Wela kachulo la dikila da kielo tama peketanye da show kunjelo seno. Oya lila so. Oto chinde lolo kendolone. Polo la ma utokoma. Itakanya chewa kolo. Waye mala la tondo kasu. Le hemba. La cheka kolo. Taboki chanya la pepe ya olo. Oh yo male sambiro longo. Lolo kombo la Jésus Christ o shimbira so tomame. Amen. Amen. Locataire à l'autre kakolo le pango. Kanga otoloko fute ndate na kanga lokombolo do. Wana sikona ba moma. Qui te fait les mortels hein? Mbanga za riche. Osombone Congo. Congo. Oja Congo. Congo eza na makambo. Makasi. Oja Congo ekole ekonde fula. Congo eza na ba langue. Oja Congo ekole nyangelo to. Oyoki langue mususu. Wembo koteke tokina. Oyoki na nausée. Wembo kada solo leku. Zala responsable te mama. Yalo toli la ucha. Zala mukoloko. Onge kumanyi. Ah. Et comment nous on est dans le regardé mukolo? Zala mukolo mama. Yali kumanyi. Tant qu'on a sena moi oyo. Kanga la jacket on. La commission kaka mutu ya kofunda ka zala très prudent. Onya che di fundi to. Kofunda mutu. Di funda oto. Quel temps de ça? Ngana koma na nga mutu oyo fo ba funda kanga lokola ko kanisa kanga air. Ndamo kuma bakoto la di fundi onya che di fundi to. Qui te fait les abats? Kakebele. Ko kanisa nde li fundi. Di fundi to. E baleka uki. Okay, di wamboma. Yoka papi mboma khoti awo. Mboma. Ya papi. Okay, di wamboma. Mboma. Mboma. Koliana komela feti ya mboma. Ndela no. Iko ngeno wa ya mboma. Ah, ok. Mboma oya journaliste te. Ah. Okay, di wamboma. Olomba. Okay, di wamboma. Okay, di wamboma. Te mboma lomba. Alomba. Oye bien bien. Papi mboma. Alomba. Lomba. Yoro te la dame. Ta porte moko na simanda kwa Langa modi hanga soko to imot ngalodu. Na fongolela ye porte. Langa modi di soko to imot ngalodu. Ko fongolela porte na simanda. Di hola di soko dalodu moko ngalodu. Ba porte belé. Ma soko fula moko ngalodu. Bikola monyo se loko moko. Elo moko. Inywa kwangiro gaso chiko hoto. Porte na sima. Poilala na ye. Danden dalande. Na sunga ye. Mboki manye. Lobi. Loyi. Ako sunga ngai. Ayo kimanye la. Lobi. Loyi. Ako ede ngai. Ayo kimanye. C'est pour cela. Lota ko wele. Na sunga ye. Mboki manye. Ako eza munene. Lodule ko oke. Na yebisi menisier. Lambo teo to la sala baya. Lambo teo to la sala mbolo. Di wende di soko to imala Kongo. Na kitetela. Na kitetela. Ba bomba. Otetela walo mumba. Ba bomba. Wa pudi. Wawa shoki tondo. Ah. Otetela pudi vos. Papa qui tunda bimia. Est-ce que papa qui tundu wana yebinga? Est-ce que papa ki tondo beyaka? Aye bioko. Mama kapashi. Mama kapashi. Mama kapashi. Mama kapashi. Porte neza la kana sima. Jo mi. Di soko dai mungaka mochi malodu. Ya yo. Ya yo. Porte moko. Di soko toy. Ya yo. Ya ye. Pongana banga ki Mako ke oma. Alobi. Nate Libanki. Dikata. Na musapi on Sute loko na banga ki makasi. E makaka moke oma ndika che.
Maman Kapashi. Dite, Maman Kapashi. Mobile n'a go betaille. O menda yo komo la ngini. Tant bati na kabelo liban ki mago. Onyaka mate ite Maman Kapashi la ko kahedi katotoi. Kolo malamu oh Yesu belela 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 kombona Yesu belela 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 kombona Yesu bisanga makasi Yesu. Et wow, balobi ya sika eye. God, come here. Yes. MK Boy Comedy. What's up, nigga? Oh my God. You shut up. What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you, shut up. I'm not your nigga, I'm your father. Oh my God. Ba mama, ba papa, tukindi kusabuni na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba film bien, ba film ya kitoko, ba film moko éducatif pona bana na biso. Ba film oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, tolomeli bino ngo. Take your computer and take your back to school. Go back to school. Go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Du nouveau à Kinshasa, Jérémy Moukuba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga ba epanso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie. Na mbongo mukie atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. Jérémy Moukuba de Londres. Jérémy Moukuba bila toussé. Jérémy Moukuba Jérémy Moukuba José Kalala. Jérémy Moukuba, le jeune patron de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71. Plus 44 74 66 02 88 34. Jérémy Moukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Kapashi télévision. Merci, les autres dans Roseka. Pour Dani, accompagnez-moi au coaching à solo bati. Salam. Réalisateur Barali Bosso et mon Dani. Merci d'avoir réuni sur Zolanda Bisso. Bozo c'est plus la macasse, mais vous voyez que décembre qui tourne ça. Est-ce que tu sais là? Pour Bozo ça Bisso boluka bandande. Bozo luka bato boete. Bozo ngisa katange. Bozo ngisa mutete bo réclamer mutete la ndeti bo pomadadi. Mama Kapashi na sepeli pena na mutete la bozo pesa eloko te mutete la za mwana ya batu. Ayaka na ye asala ka business na meto zo kanga ye po ako sepeli sa batu nyoso bazotala biso.
bozala na bonne foi wana ya kozala quand même reconnaissant na oyo biso tozosala nga nalobaka nga te mais bokipe bainvité na nga bainvité na nga bayebake chaîne oyo etalamaka makasi na Paris na Belgique na Bandundu na Lubumbashi partout na Kenya Nairobi bolobaka naomonaka 100K mais naomona nanga eloko 100K en tout cas bosolo ya 100K naomona otamaka 100K mais moyen ko tosepeleza te po bainvité baosepela te nayebi ke bokosepelisa biso mboka ya na mwa mbilinga makambo ya mwa kilo mais je ekopanza dadi boni merci na maman Kasi boutique merci na HPR de moi Nelaka ndenge na betela dadi maputa me na bi semaine oyo koya dadi ya kozwa maputa me lokola mbula ebeti ya kosakana te na Kinshasa toprofitaka na hiver mwana Elaka collection ya sika na ye te soko sozwi yango nano atindi te tika boni mwana Elaka HPR aza bien kitoko makasi bosololaki ebongo bamayo travel alobini Eric alobi kala mingi te Dubai nga mona pona mais on dirait dans Afrique du Sud on dirait Dubai on dirait Schengen alobi Turquie te Turquie kala mingi te to yango ba fin décembre Turquie c'est vrai ça yango hier atate topesa mbote to chateau moyo topesi bino mbote ya motuya tamonyo shamoyo wo hombe fula mbote autant topesa kabino moyo ne unyo chaso distraction zala responsable te mama yalo toli la ucha zala mukoloko onge kumanyi ekumanyi wana nde naloka kande mukolo zala mukolo mama yali kumanyi mabote ezotala biso kumboye kotinda fo bayeba ete toza ba responsable kumbaka vombe ole te kwa towelela wichu Mama Kapash Congo Uja Congo Congo eza na makambo Uja Congo ekole konde fula Congo eza na ba langue Uja Congo ekole nyangelo to oyoki langue mususu wembo ko teke to kina oyoki na noze wembo kada solo leku opeka uta tout de Babel nazoka moi leko mamba c'est que tout de Babel ezaki pena na tour ya makambo keri o chimbedi wa Babel akila akambo fula ndenge ezoka moi ndenga pe na kamwanga koko wamba yone bamba mindodimi bongo ya bwe église bato ko seka onga sorote mwelo nda to ayo kita saki ezala butu matin na no silité monga ka kuta esambishila tashile surtout tangu na ebisaka esala prière to banda mateya jeka ekala ba otemite lomba sambile to me esambishelo papa to kumisa nzambe tolo me sambi bonde la to ken na mateya wonya shongo za mikaoke wekelo shimbedi wanja wela kachulo la dikila da kielo tama peketanye da shoko njelo seno oyali la so Oto chinde lolo kendolone polola ma oto koma itakanya chewa kolo waye mala la tondo kasu le hemba la cheka kolo tamoki chanya la pepe ya olo yo male sambiro longo lolo kombo la Jésus Christ o shimbira so to mame amen Daddy tika to pesa mbote bando bandaki distraction na distraction na kata lo sambo yo zo sala ba fanti mama Kapash to ko chika to ko sambishe la kata me we ko pa ka lo fungelo to vraiment o fukuta no to malendo nelo na pesi bino mbote amonyo shamoyo otisa bana wana na kati ochiana ngo la tei batoka kanenge mati ezolekela ele walonga ke sambishelo hakona wa heta tocha ndeko sunga bango la omba ya akimanya tangu bango pe bakoya awa la mayo ya la ne po baloba kitoko da vola oteketa dimena bayeba nini muninga azobimisa we kakona katonje oseka ndeko tondisa bango pe na boyebi to na mwa la somba yo olola leyewo ndo le ikanyelo gawo ko dimena eza guerre d'esprit la ne ko tada lo tokani guerre interprète tada atowaka dimola guerre artistique
tade ato wele le ongo bazo kamwa we ko mamba melite ya biloko azozwa ngo wapi wato sambisha dango ne malenda do sande tata pambola bino unyosho ngwana chokole mokutanisi eza bobele nzambe loko omanya katele sambinda melolongo mosangisi bato eza bobele nzambe otoloko chumanya katele paka latu yalaka munene nzoto ebatelaka te oke wa demba halamoto mapango ebatelaka te kanga kombo halamoto mituka ebatelaka te etuka halamoto okokozala pembe wewe ukamunga wema okokozala mwindu wewe ukamunga odima okokozala mokuse wewe ukamunga mondo okokozala mulai wewe ukamunga otale otondisama na babie nyonso wendola la dango tie daraja ketene omataka baavion wembideka ndekelo olongo okendaka mpo ozongaka wecoka ndo kalolaka mobatele eza bobele nzambe otolokola mele paka unyasho mama kapashi soki nzambe abateli yo te nakasambi hakolami nani akobatela yo akona tona nazalaka na esengo makasi limita tonda kalongeno soki namoni tongo nakalambe na penju mama kapashi zala na nyongo yala la libasa ate ya mega kanga ya mega zala na nyongo ongala libasa ate ya lipa kanga ya dipa okay mala lezo bakochayo na quartier kasi lego kote limite oha oko chika nyanya mala lezo bakochayo na famille oha oko chika nyanya lokumbo mala lezo nde onyanya wa oke cha nyanya lokumbo nera wendo kengo kiyato nani ayebisi yo bandela wa oke cha nyanya nera we bundo ko lengo lokumbo wa oko moto la nyanya ozolanda ekoto yela bato nyongo bakotelemela yo ato wa basa oke male basiliki wa yo mala futa nyongo oto shaku taso wapi nyongo na biso lendelo kunjaso wapi nyongo na biso lendelo kunjaso na bangi va wewe okunje ko falanga okay ozolanda mama kapashi wekonjela mama kapashi ozobokoe zala na nyongo ya likelemba yala la dibasa dadi kelemba fendi mwe koki futa ndaku lato loko ngondo omona futalo mama dulaka lupango atelemeli yo kanga loko mondongo ambema papa lupango atelemeli yo papa kanga loko mabema oyo kofi olomide azoloba one papa kofi atate locataire alotaka kolo lopango kanga otoloko fute ndate na kanga loko mbolodo wana siko na bamoma qui t'était déjà mortel mboko eza riche osombone ikolo ngonyefula boketu aza na raison boketu ikolo la raison mboko eza na richesse nde ikolo ojone ikolo konde fula ozolanda ekonjela kasi mopesi na pema otoloko shaka lomu atelemelaka biso bongo nde hato tema leka okosa mokonzi ya pema wanji walomu mosungi na nyonso loko kimanyaka to che mosungi na kokamwa loko shaka to awuya wambo moyenge beni ndo tolela kechi mokonzi ya bakonzi owanji we wanji che wondi yo wondi che owanji we wanji che ezokota mwanga dango da mamba ekombo to di meni fula la toyi ozoka batango wapi yo neti ndozomona mama kapashi la ombene mama kapashi ngana zalaka soka na lamuki na tongo dimato kana kalambe mo la penju tongo etani unyambo hoto nalobaka na nzambe merci lato takala to ala kalosaka na bapasi na ngai ndo shoko yami na kozanga na ngai ndo pomba yami na bapasi na ngai ndo shoko yami na kozanga na ngai ndo pomba yami na milelo na ngai ndalelo akimi mama kapashi nayokaka esengo dimatoka kongeno soki nalamuki na tongo na kalambe mo la penju mama kapashi bozwi nyonso omonaka na se na moi okunji tie wokoya na kala anela akete soki oza nango naka wikwawo landa mama okunji naka wikwawo la anela akete tie kako ye mongato bimiselo kwa mabe na karate sambibo kulamaka ozoka place ozokende ndeko na ngai okunji ozomona ekomena bozwi okunji bakoko okunji bozwi okunji
bakoko tondisa ngo ebele voka kolodewa sakato ngenzedi mama yuza mtu ba distract makasi na compone ngena yaga na ndaka buzoba leko fanya diteri njakolo dura kabwa hakoki na baneko mono mwasa mayele me teko keno ko moto la imba me teko sabisha yeko mola regretter onyoso tabo même kanya to kanya to boko janga lolodu souffrance ngake lata so ida kora to muso waka c'est pour cela maman kapashi la ombene mama kapashi okoko zala na ba dépôt ya fufu weko kamo ngala mvudu ya lohota ba dépôt ya masangu mvudu ya hoho bektari ya bilanga kamboda weke kambola wa okay kamboda weke ba hectare minene kamboda weke kamboda na okay Segetoro bagay. Kamboda weke. Segetoro bangano to comme le soko tumbo la interprète. Mama kapashi. Kambola. Onyacho yelo bandundu. Atokambaka kamboda weke. C'est-à-dire ça lokola. Wecho alo sambu. Ayo tana kamboda weke. Ogolaka wa papa la mbere mendeleku. Kamboda weke. Laka wa mama MK, wa mama Lisi, kamboda weke ton la gola chumbe. Dédicace bandi. Mwana fo mwami. Kamboda mambaliko. Omoni tangi ekela mususa ko ekela masika rai. Kamboda na. Kamboda weke. Dona weponga. Dona olohota. Wa mange. Jesse. Nga mutu na zote ya. Bwana siko. Bon, bote abino mbale kasi. Boko mwasi na mbale okay. Buzobe le kate mama. Omoni bilo musu ezali. Oto kimwela malanga ya ima. Sala pe na maîtrise na mwa charisme. Kanga wala paka mbia kone tekolo temoelo. Charisme le kinyo sonde wona ngai. Paka mungalo kiche. Nga bungsa ranzela. Okoko zala na ba villa. Wewe kama mungala mvudu ya weke. Villa voodoo. Mvudu ya weke. Okoko zala na mapango ya kitoko ya lix. Wewe kama ngala kombo ya mena yeshinga wolo. Okoko zala na ba or. Wewe kama ngala mbolo ya keso. Ba argent. Dango soche. Ba matière première. Ongonyi walo kete ko tondo. Ozolanda. Ekonjela. Mama. Soki pe mezate. Nakalo mubu. Importance à biloko ane sa. Kondo homba keso. Importance à biloko nyusi na sena. Kondo homba lo dango dalanja ne tie. Eza bobele pema. Amen. E wapaka lomu. Nzamba pambolo pour invitation. Onya shungwa ko chokole. Apambola pe papa na ngai. A chokole di mawo. Apambola pe ngai. Ako chokole ndo sambishalite ya kanda. Apambola pe mabotu epesi biso confiance. A chokole ndo kumbo nje che amboto shanemo. Oyo ezo komela biso na ba message. Angwana to funde. Papa continue. Papa chokachala tondo. Koyoka batute. Koyoka kendo koto. Boloko elembisa yo te. Lokano atoke cheke woma. Ate kona sena moi oyo. Kanga la anja ketone. Ba commission kaka mutu ya kofunda oyo zala très prudent. Onya che di fundi to. Kofunda mutu. Di funda oto. Kira tanda so. Nga na koma na nga mutu oyo fo bafunda kanga lokola kokangisa kanga air. Ndamo kuma bakoto la di fundi onya che di fundi to. Kiteleza ba kakebele. Kokangisa nde lifoni. Di fundi to. Anja kande saladi kamongane focho to funda. Di fundi to. Na di kambo. Okay. Kokangisa mutu ngonga nyonso. Minda bisho to unya chembe taso. Di fundi to. Misaki yo kalata ko kwa kilo mo. La ko tetendo ke janda yo kada ko nyangelo. Toke mama. To chuchala tondo. Daddy. Mama kapashi. Di fundi to. Te tika ba bêtise. Nabie. Di fundi to. Yoga yebe. Otoloko wo funda ka elo loyi unya checholo kanu. Te chaka ko funda. Di fundi to. Ezalaka ko funda longole noko wane zo. Aya le paka di fundi to. Ahengo kikina. Naya solanya.
batu basangani po bakenda kofunda kangai atu wango chuma na paka lota di fonda kidami to okay mete esengam nazolo babilo kwa te ye mo onde ndemba tara ngoso yo répéter kaka oh daddy lifonito yo pasteur yo pasteur ho répéter tena yo ki angonde on pasteur bouvema te ndenge zo sonele o kamila doi kufunda lifonito lifundito funji lifunito bamikolo bazotanga epalanga nyango atenda eko difundito leo toloko ngakawonya tia difundito wonya tia la nyaleta to évolue maman daddy bêtise ko soit place ça daddy nani o bakoki kosunga et puis kosunga eza nini lité na biso ya le fan na de tolobaka bolamu bolamu eza nini et puis nani oyo bakoki kosala bolamu tata pambola yo amen wonya shungwa ko chokole motei ya solo osambisha wa mete alembaka temi te ndi hato hekoka kanga otadi kambo temi nyonso oyo kopesa ye otadi kambo tioyo wosha ate eza na circonstance nini kanga ekole etaka nyongandi ntango akokutana nango wonya ndo homa nato akopanza ngo mike ndaya achacha keso techi nga ntango otunaka ngai wonya to mimbolaka baquestion embola na répondaka ngo tanke mwana ya école primaire dimila to kalu ya keso konda le kalu kala sa yakenda na répondaka ngo tanke licencié la to kadi mola keso ko to la diko kala sa la diko po awa nedala ne na plateau na yo lolo dula yelone lo plateau oyambaka bato ndenge na ndenge watu longola ka to weho eza onga na bengaka balance ewo kene ka to mela ye diko ozo pese biso we kombe dikato ozo mbedikato lokolo ozo pese biso oko wedika yato ngai mpe soki na ye dima ona kalamboya fona loba biloko eza très capital dimila po makambi taka mo welo homba o eza très important one wele lo hombe fula qui t'était là pardon elenge omoni niveau yango mama kapage télévision ndika bosomba serke ya monene mokona okufe nyonso mo sheta okelo shila movo landa toke na mateya tamojo chali sambishelo topesa trouble d'abord trouble na totoko shawo nyonso fukutano distraction esu mulai mais trouble pesa kama na nyongo ko amboleka te chawo nya to sho fukutano c'est le pasteur lité ya kanda e ko wa usambishalite ya kanda mutakala na nkolo utakata kwa la to yalaka babi mutakala zakate na nkolo ngana komisiko te nga moko na mipesi oya kolongola ngai etali nga na kolongwa te mutakala na nkolo utakata kwa la to yalaka c'est le pasteur lité ya kanda e ko pasteur lité ya kanda trouble moko ekoti na minute oyo na mboka ofukutana mboto nyonso longelo oyo nakopapolela ngo mpenza bato wane wanga madiki chaki na mbala nakobeta bato lolenge wana la okomona to yehosho napapoli yo okomola na nyati yo okokame nakwesi yo okombalase okota to hôpital kwembo to kango l'hôpital obaleka wuki okeda mboma kedele kotingaka ba o okeda mboma baonema ojese ebaleka wuki okeda mboma bambisi ya minene babimi siya weke ya motomba ebaleka wuki okedi wa mboma yoka papi mboma koti awo mboma ya papi okedi wa mboma mboma kolia na komela feti ya mboma ndela no ikongeno wa ya mboma ok mboma oya journaliste te okedi wa mboma okedi wa mboma okedi wa mboma te mboma alombaka alomba oyebi ye mpe papi mboma alomba akabamaka nakobeta bato lolenge wana na papolo na nyati yo na okomona to yehoso kodimi kokame kokokame okota to hôpital kwembo to kango l'hôpital eloba papa chéri okwaka te papa jibe mpiana miliki na biberon
Abele, l'été kadiko. Wako samsa mama. Miliki na bibi yangu. Ah, wele l'été kadiko li. Miliki na bibi yangu. Ah, wele l'été kadiko. Miliki na bibero. Ah, wele le diko. Azalaka na besoin ya mapate. Ko mo ngaka la ho mawadi pa. Kasi mokolo batiaka ina nkopo. Kokolo shira kwa jelo diko. Esengaki mapa eya. Akalombe paka di padai. Eli koloba ete bana bakoli. Nanga bitone ana wambula. Papa Lutumba sosola yango. Papa Lutumba weme kana wongwe kukumanyi. Souverain akoli. Na delite ya kanda mbula. Aboyi souverain remplacer. Ngande mukolo likambo. Ndembele kanga. Bolamu eza nini? Ngeno elena. Ololo. Bolamu. Ololo. Toko sala mwepe. Toko papa bolamu. Ololo. Ololo. En tout cas. Ndekono Aisha. Sobo. Ongenya ya Aisha. Abenga kiyo. Ndaka kile. Aisha koko abenga kiyo. Aisha koko akakile. Akoka gazete. Alobini. Atina. Merci. Ati Saka. Ah. Ko site nyoso. Ate kawaso. Ami pakaleke kana babilo misusu ya mbongo. Ato palanga bulika paka imati chata wadangelo. Abi yango. Ati doso. Ah. A confirmé que le Liban qui ça. Ndaka shikika te dikata mete hakos. Pongana banga ki Mako ke oma. Mate Liban qui dikata. Na musapi on Sute loko na banga ki makasi. E makaka moke oma ndikache. Mama kapashi. Mama kapashi. Mobile na go betayi. O menda yo komo langi. Na bati na kabelo Liban ki mako. Onyaka mate ite mama kapashi la ko kahedi katotoi. Asidike makasi. Asidike. Akomala. Yebisa ye. Dende Eza modelo te. Le saka vraiment ahalengo. E ko dikata dande. Tomela malanga e. Na malanga ndia to kokomola ke taka ko kahedi kata. Asembo sabati. Unya yo le ko enunga dikata hoede denje. Wayo chikala nde ka kata unya che. Mwasa batu. Wada to mendi. Mwasa batu ndego. Wada to mendi. Ya maka mo kahedi kata. Tokate bisi. Jamisi. Osi mtetela. Ndeko mambate na mruto so tetela. Jo. Nzamba mbola yo. On dirait chana garçon et fille. Kasi akoka makambo boite. Kasi buti. Akoka rote. Na ndenge na kabela ki oni banki moko. Te ya papa te ya distance ko tiba kasi. Mbala sima. La maya ilo kongo. Na kabelo mbisi. La ko kahelu si. Pona li banki na opeso de. Dikata hako shagi to ponjo. La menyambo suki makalo tengo. Na opeso bude. La ko shapa ka bude wasala o kishasa. Li banki te. Dikata bu. Landa ma brital boite. Bongisa. Yela. Bongisa tana kata mate o sa eloko te. Yela ka ngala te sambishelo do ko dikambo. Na wasola. Ko ba destiné biloko belé Ale ko me di bada ko aka sangeda ngo da mena. Wala zo pumbwa na li banki te. Ona ta fumbali ngo hadi kata. Dikata mena milolo ngole ko ta fumba fumba. No sake fula. Ekoki. Toke ne mate ya mama moni ke to chile sambishelo. Ndenge nini? Nganda to sambisha unyonso. Ozolanda mama kapash. E konjela mama kapash. Na te mbambangu. Sambisha ye mai sadi sadi. OK, wana papa pesa ya boite. Mama na nga Olive soka tala zolo ba mwana oyo. Mama Olive ndemi ndanga ka to no ne daddy angana bijo. Aya kanga daddy. Obela. Ateni te akanda ya kanga daddy. Abelaka. Aya kanga daddy. Abeli makasi. Aya kanga daddy de fufo. Kobela de kanga daddy. C'est que batem musu batetela mbaela biso.
c'est que ba onyo balata bakanga dadi ba maladi nanga bitora na alata hondo so wi ko la aladi waya kanga waladi kuno talini pa ngana tamulya di banki de la nende ha ngora dikata tadi kata fumba ka mbotokale na ndo che zala responsable kumbaka mungu tulila uso ba encourager yo muto ko encourager bêtise hazate noko to la yombisha limi ocho kana lo lemie ne dadi kateke maka le solo tetela vous aussi vous êtes des responsables ndo nyunye kwa to ile la wicho. Oh, na moi je suis quel genre de responsable. Même na madame azoka moi. Kanga dimi wa reme ko mamba. Papa yo zokola. Makasi. Ikumani we hole. Abiyo yeba gite. Ndate we hi. Hotel oponaki mibalite. Unyaka ya sona ko mi akuchuka ya kumbiaka. On est beau pas mi ko chuka nae. La ne maman kapashi. Yela maman kapashi. Parle na ningina lobanini. La so lego na ngambita na cheleso. Na kolobela desokta bolamu. La ngambita lo hinde. Bolamu fizi ongeno wademba ololo wademba na bolamu spirituel ndo ololo wanyuma na kati ya babolamu lelo lesohe batu ebele bazwa découragement atwa hende atwa fula wambo saka enembelo dasa lolo batu bazwa découragement atwa koshie lembelo atwa koshie lembelo découragement. À toi, bon, ça qu'est l'embello. L'embello. Ok. Découragement. L'embello. Maman Kapache. Mboko yo. Makasi. Gelo kene. Beaucoup de richesses. Makasi. Johnny kole ongonye fula. Richesse isoba. Okunji solo. La petite lelo ikomeno ko ulo wa samishe bu non kata te poli alo embola nena doke maka motomba la embola ngandi batu ebele atefula bolamu eza lokola politique moko ololo ekoko ete kana sedi kemo na sena moi kale se kalanja toza na politique ya mabe te ko la sedi ka kolo toza pe na politique ya malamu ndoka di mena ndozo mona la ombe na e ebengami politique ambe tama sedi mais tuna bango question mbola o ete est-ce que bozo sala politique ya malamu nyeko sala sedi ka di mena to bozo sala kana nyeko sala sedi ka kolo jo mystique omoni bato ya kana batete la jo kamera to ya wala ne la na mama Kapache yela mama Kapache ba mikolo bazolo baboye de kuma nyiwe ko mbita vate bolamu zoba ololo kolo na sala ololo kolo wesa lo tololo loyi ko funja na sala bolamu wesa lo tololo e balukelanga moko ambo kalwe kadime bolamu na nga moko na ololo wami dimme wakama sale lelo batu bazoko kalisu ko sala batu bolamu te lelo atahoyo ko kasale o tololo batu nyonso o basala bolamu ba lelo to chana kasale lolo ambo wakadimo eka muninga salio bolamu ongenyambo ko sale dimena ko balukela epona ni wanga ndio tomboko ko balukela batu ange tomboko oto ezo sala ma ba place ebele eko salima ole na funa vie politique lo sedi dans l'église lo témoin lo na ba quartier ndolo aholo jashiso na ba famille ndolo kumbo muto na salaki bolamu otolaka masale hololo muto na sungaki otolaka makimanie kwa koma mutu bande komoto wazwe sika kolala bande mbosadi hodandala ezalaki ngai eko dimi na yambaki ye na kolongola azalaki na place ya kolala te ndeko munga di hodandala azalaki na place ya kovanda te ndeko munga di hodam jase na kotisi ye na ndako na limbo tiolo dula mya na jase kati ya ndako na ngai lolo dula mi akomi kobima na mobali na ngai tozonyokwama na raison te ko nyokwama la waho raison nini otozonyokwamela waho kona waso po bato basungaka liboso atwangwa kakimanya matondo babalukela bango wambo wakadimo biso eka moye basunga biso so wavoto kimanya ya nozomona mama Kapache la ombe na ye musala kitoko bato bazoseka lo tumula dimena la olato nakosomba lupango mokolo nini lo shila ko la mosomba ye tialo kombo lo shila ko la mosomba chukatoka ya mi ya konsomba ezate o hadi misomba bu bato balingaki baede ato wakange kima
kimanyemi bakosunga ndenge nini wayo kimanya ngani po bolamu bango basala nedololo na kwa sale ebalukela bango wambo wakalo ekakolo nani otokosunga utakoda na kwa so kimanya nani otokosunga te nandela hata ukimanya nani o bakoki kosala bolamu akona hayata ko kesale ololo ekoti batebele mabele ambo cha tefula lodimo bolamu ozomona bolamu ololo wena yone lelo akoma na soni lelo ambonga la soni lelo akomi na regret elo ndala ikanyelo kawongo bato napesa baposte atwaka mashaholi bato napesa bango eloko songolo atwaka mashada ngo kapanda lelo babalukela ngai wambo kadimweka siko na se na moi la sola lese kanjana bolamu le ezoperdre équilibre ololo ekoshishe ediko bolamu ezozanga sensi ololo amboshila nemo nazomona la ombena ye bato lelo bakomi mitema makasi atwa aletema wolo bato lelo bakomi mitema mabe elo atwa aletema wakolo bato lelo balingi lisusu kosunga bato te awoyolaka kimani yato bato babaya kosala bato bolamu atwa mbolemba sale atoko elolo ndelo nyama wa olite ya vatete ndake elonjikene ilanjikene kene yokotolalila kene kona sunga kala ekotomochilaka bakimani ndelo nyama wa bu akaye yateka notolilo michike lelo ambokadi lelo nazanga tina elo lambo shila lelo nemo nazanga sans elo lambo shila ndogo lelo hwami nazali susu mutu te kati na ba elo ya boto lati lelo wato bazofinga nga bazokontrole ata te elo ekopela mi hawo yende anga dole lelo naka lelo na bapoto la potu bazoyamba lisusu batelo bandako na bango awoyo nongola tolo kombo yawo bato bayambaka liboso atwana kwa longola tondo bango nde babebisa vwama mbono kala mama kapashi bolamu eza très vaste ongenongeno ko yo ukefula mona wapi wambe na kalendi mutu atali alobi te otokenda ka te bu ngai dimi ndeko aye kotala ngai ona lengwamba njo minda lupango eza munene lokombola mile kwa oke ndako eza munene lodula mile kwa oke nakotika ye boye te halo chike ngaso nakotika ete alalaka esika moko na bana na ngai halo chika te alalaka nafongolela ata porti moko na nsima ndako langa modihela anga sokoto imotongalodu nafongolela ye porte langa modihela di sokoto imokongalodu kofongolela porte na nsima ndako dihola di soko dalodu mokongalodu porte na nsima ndako di soko mokongalodu porte moko na nsima ndako di sokoto imokongalodu baporte ebele na nsima ndako masoko efula mokongalodu likolo yango nyonso eloko moko eloko moko inywa kwangiro kaso chiko hoto kwalala na ye dande ndalande nasunga ye mbokimanyie lobi loyi akosunga ngai ayo kimanyela lobi loyi akoyede ngai ayo kimanyie c'est pour cela lota koyele nasunga ye mbokimanyie ndako eza munene lodule kwa oke nayebisi menuisier lambo teo tolasala baya lambo teo tolasala mbolo di wende di sokoto imala kongo porte na nsima di sokoto imala kongo walodu porte moko na nsima ndako di sokoto imala kongo walodu ezosala ndenge nini leko di mena me di sokoto imala kongo walodu danji honge na ngenda kilala laki abi bafungolele porte moko na nsima po batye alalaka nde lisoko di sokoto imala kongo walodu masoko wa moko na lodu leko wana nde ebele masoko maloko na lodu ba porte ebele na ngenda we kola soko efula moko na lodu ko embo shadi soko toyi dande ndalaka da hande ndalaka la dai wa matu sike loko ngana lobaka na kimia na ngantone ngoka tami aha kangala woma na nsima ndako moko ngwa lodu porte moko di soko otoyi mama kapashi nande wokaya kambwa ça na nga bien no yo kanga ga découvrir porte na nsima mama di soko moko ngwa lodu kuna na nsima mtetela kuna na nsima mtetela ate maloko ngwa bazile porte na nsima ndako di soko moko ngwa lodu lelo kombola mama kapashi di soko toyi moko ngwa lodu landi wana ofini mama oyo te boye
Dimite. na yo porte Lolo kombo la mama kapashi. Masoko walo chimba. Wana ndeni. Asoko en voodoo. Ebele. Asoko en voodoo. Mais soko otoyi. Moko porte moko na simanda. Di soko otoyi. Kwembi show ngenda. C'est que bateau nyonso bavanda na porte na simanda ku bazana. Nanga mitona to tie o jashi mala soko walo kongole ko. Jo mystique. Ndaku na yo na porte na yo na simanda ku. Lodula mais di soko da mochi. Ah non. Pas jusque là. Ah pour le so. Mais le ko temete. Di soko ko toyi. Ma soko ko fula. Ebelende? Ma soko. Moko? Di soko. Na kitetela. Na kitetela. Ba bomba. Ba bomba. Wa pudi. Wa shoki tondo. O tetela pudi vos. Papa Kitundu bimia. Est-ce que papa Kitundu wana yebinga? Est-ce que papa Kitundu beyaka? Ayebioko. Mama Kapashi. Mama Kapashi. Porte neza la kana sima. Di soko dai mungaka mochi malodo. Ya yo. Porte moko. Di soko toyi. Ya yo. Ah. Wako na weke bo sapaka di soko mochi malodo. Papa Djengo kena teta kila marangi. C'est que bateau nyonso na mokili. Nanga mitona pale chela anja. Na basimandaku. Maso kwa walo chimbalodu moko woji aseka. C'est que inutile ozonda ku na porte. Andoko ndo ba mo saka di soko mo chimbalodu. Ngana ko zo esunda ku te porte de la Limi anjo jase to ngaso. Kwa neti. Le ko ete kana. Na kitete la na ze logo te. Lo tete ko ko ndo ko to biska ambo jase malo soko dalo chimbalodu. Ba porte bele. Masoko. Moko di soko. Est-ce que vous assirez? Et comme mettez? Vous assirez na kitete la. Nada sûr pour comment na se que ya solo pe. Pour mona. Ouais na. Kambo ezole kabo yo so mona ngwe logo. Akabo etala ne comme no kondo ke. Okoyoka. Wa yoka. Ngai yo yebi nzoto yo. Dimi embe aka dimba ne. Okangisa na kokangisa nyonso. Di fundi to onyache. Ah, ndeko na ngai yo uti kuna na simanda. Waki mala soko wo chimbalodu. Outi déjà na simanda. Waki mala soko wo chimbalodu. Unyo so ande. Quel genre maté. Na di kamboso. Catalitaire. Tigonga ba okangisa kanisa. Dimila ba ko se di fundi to. So ba kangisi ngai na okimila na porte ya sima. Di fundi to da kwa mofunda. La osiko unyo so mala soko walo chimba. Isangani. Amo sangana. Aye ngotoyi. Difunji to la di mba mala soko walo chi. Zamu koloko ni no boy. Ba kumisa yo. Difunji to. Ah di mba mala soko walo chi. Ndika mweza nini? Oh, tiens. Pourquoi les camos qui ne bien été? Yo zo luko o bandela bandela mo kwani. Hein? Oh. Yo bolingango. Sili muta kovanda lisusu na porte ya sima. Amo shila, oto hayo jase malo di soko na mochi. Ah yo. Tiens. Na lobite po yo loba. Ekobi ya kanda. Te baboti bazo tarate mama. Yo yeba liboti. Ambuche ko tenda. Baboti bazo tanda. Ambuche ko tenda. Izo bimaka ndeti ngane mutu na yena biloko angwa. Eko to me ko ndembo yela mbo ya kolani. Ba tete la ba moko. Ba changer dictionnaire. Tiko, isili. Amoshila. Tu nyonso o ba fana na ba porte sima ba siliki. La so atoche ojashi la soko walo chimba wambo mala. Mala soko walo chimba to ojashi lengo wambo mala. Ndeko nayo. Ma soko walo chimba lengo atoche ojashi wambo mala. Ndonge ndangenda wakayasha di soko to ilo chimba lengo wambo mala. Tokotuna ishe. Ta umbula ishe. Ndembele otomochi batetela. Te eza yango penza. Eza yango. Batete ba sepele makaisi ba bien eza yango. Nelo kona ni banki wana? Ben oui. Ndodi katando. Yango. Ati mete do. Abu sala wa recherche la milo akana koko dikati ko lotengo. Medikati ko imakaleso.
Naka yo ko fula kita kata. C'est que to le baké. To te choix. To ko kanga libaki na porte asima. Otola yo ndadi kata. Modi so da mo chimba. Le comme non maman. Otola yo ndadi kata malo di so da lo chimba. Konde kanga konde ndet. C'est que oh les a sans tabou. Alors allez. Film sexy. Maman, comme il a venu là. Nada ngona tira ila. Na kanga libaki na porte. Dimi tonda di kata malo chimbalo du. Na siman na porte siman ako. Ah, mala soko alo du ko tonda di kata. Yo ka mixage bien comme ça. Ah. Na ki Sonia, pourquoi na balaka avant? Makata fumbo kati. Ko kambe ta mala soko alo lodu. Kana modi soko da lodu. Na porte simokani di bag. Wala ndadi kata. Mala soko alo chimbalo du. Tu peux mixer bien. Santa Boulelo. Jo, moi de. T'es ma tête là. T'es Santa. La tête là. Sans tabou. La mita odi te mete. Banga peine soto. Yonga. Au fond na ye. Aïcha. Aisha la ke mula wasoka. Zam kolokonde kona Oya lo pala mama. Zala mukolo. Et bon di banga ki papa sa oboaga. Et di baba. Na pesa moto. Pesa. Ati toke molato. Aoluka RC. Te, oeza ngai te. Yo te. O nyoso sala mo eza ngai. Ele ko kwa hadi mikene cheka musali balani. Non di mate. Ale tao. Yam tete là. C'est qu'on confirme que liban ke za bongo. Wa moshi ke wete dikate ko ngaso. Yango. Ndate ngaso. E bi maloko neti ngana sepela lango. E ko tumbo ko ko ngena ngenado. Na tiki. Ate la bochi ka mende he makile wa dikate. Na boaka papa tika te. Tika ndingo na ngai. Eso sambisi bato. So sambisi bato ndingo na ngai. Na kitete là. So sambisi bato. Maison Kitams, Pablo Kitambala. Tata Pambola yo Papi Bunzi. Papa français atinde la Giombote. Ah. Oui. Okay. Papi Bunzi, papa français. On en France, Tata Pambola yo. Na bosanité na 4 Afrique du Sud ba o yangai. Boza tellement belé prince sasa. Ba ke funda ngai. Ba fundi na wat. Ah. Oh ngana lobaki kombo kini. Yani kini alinzanza. Baza lokuta bata Afrique du Sud. Ngana ndo baba komo musu oyo tika na s'excuser pour na compte na yo. Tera s'excuser. On s'excuser déjà. Mais s'excuser de souka. Yani kini ya Tata Pambola yo. Maman lobe lo kama beti, c'est la famille. Si la famille benanaka et katanaka te. Poison, tchelanga poison. Kaska serika poison Tata Pambola yo. Prince Sasa le sénateur en vie. Tata Pambola yo Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Dans la ville n'est comme silence. Molonga ni mama Charity. Moleka, bazoya. Mohamed Moleka. Bazoya. Na Charity. Baoya. Ba komela ki yo. Ouais. Kolia na kolia na linga na kota na bateau restaurant. Mohamed Moleka. Maman, Mohamed Moleka. Azoya. Au kota na restaurant. Na mama Charity Moleka. Surtout mutu na linga lisu na kota na malewa Prince Sasa. Sénateur en vie. Wana za lokwa bozoli ya pona vie na bino mukodo wana. Mulonga ni mama Cynthia. Na mona bangotin. Reta. Tikabo. A déplaçaki. Turo tamu tozo kende. Tokutana. Fara. Ye pazu ya karate matanga papa na ye. Awa Jimmy Bela wazawa. Aiki okunda mama. OK. Jimmy Bela Tata Pambola yo. Bisika bizwa miyo. Didier Kabishi, mutu a dollar Tata Pambola yo. Didier Kabishi, komela ki yo. Te apesa ba reine na ba rouge. Les ailleurs BD ça. OK. Moi malamu. Kini amtabeli ça rappelle pas ko betanga ndike pa kini ya moi malamu. Yannick Kini ya côté wana déjà na zo mona ba trésor Mouchi. Trésor Mouchi, Alain Poupa, Yannick Kini ya. Okutana kina double nationalité te. Non. Double nationalité. Il est na mona qui était. Zino ça fait là. Double nationalité. Voilà qui était.
Zino, ça fait là. On a ta occasion. N'a-t-il pas au moins cité? Ah. Zino, ça fait là. Tata Pambola, double nationalité, 50-50. Maman, le beau quoi dire, trésor massa. Azama souci na biso, le bifoi yamba, biso à recevoir biso. C'est que tout le monde le beau photo zonga, le beau quoi dire, Nangamoko, Ngamoko na kuzala na tango zonga na yo. Na le beau ko skona to memayo, parce que nous présenter Philippe Zamalek, jeune millionnaire na katia dirba mobimba. Tikabo. Oh, faut ba il faut. Louange Kalala. Faut ba il faut Tata Pambola. Docteur Kinkani na zone. Docteur Kinkani. Beaucoup d'années. Docteur Kinkani. Docteur Kinkani kapa shobi ka. Après ça makambo. Zilinzanza. Afi docteur. Yoka maman. Otis Massa. Tikabo. Papa social. C'est que tout photo zonga na yo. Po ba nyeso zo ba na bona ba ngoti. MC leader. Kasi mtakoti nga magasin yo wana ti. Moi na mobile ba koti magasin. Na pona ba caleçon. Ba single. Charité, charité abi pona. Maman Charité molé. Yem desa ko pona. Mwana madame. Na ONG la bango. Nzamba Pambola Glody Kintenge, équipe na bino nyonso. Nzamba Pambola bino. Kala te na zwe mais bana Cape Town de bazo lela. Cape Town ba lela makasi ozela na bafani kuna makasi. Cape Town de penza ba Afrique du Sud, poto ya Afrique du Sud ya wana. Bana Jobour Tata Pambola bino. Bana dirba Tata Pambola bino ya Cape Town ya Afrique du Sud mobimba tokoya wana kalate tokomona bino bana di Dubai tozoya restaurant Warren bako yamba yo ko lia na kuna yo na kati restaurant Warren mama mutako sa yote o lia o kombela na kati na olaksa yo kulutu na opeso numéro na lelo bienvenue Kiankibe kulutu pardon kulutu kanisa no mwana mwaso munongo pardon kulutu bienvenue Kiankibe. Nzamba Pambola boza na France, boza na États-Unis, héritier Mpanka, Tata Pambola yo, maître Patrick Epiana ou ko perdre maman, vraiment ezaka pasi bande ko na nyos na kati États-Unis, o boza na ba problème boza na ba souci. Nzamba Pambola yo. Papa. Le sage fulale wana tche wakameni balaka tondo ndo kene. La monyo chamo balakahi. Djekale kale otoya somo chi. Kale. Il est la Belgique. Maman MK. Et quand vous moto la chana wa tete la chaîne mo. Onganga wa oki. Onganga oki banganga wa koti makambo yo. OK, bako chami mo le saké fula. Évoluer papa. Wembele vraiment au sukwami. Na ba oyi tazi. Lonya la pami. Na we ko mbita va ta tete la waboto ma me doko to lele. Doko to lele numéro ya kata jendo ya kilite ya kanando ya mi doko lele. La sovate a tete la haukani. Mete anyanya wanyanya ko yo mete. Yo enyo ne a tete la doko anyanya. Dango de ko. Na ka di coffee de ko ki te wolo we ko. C'est ça. Yo symbole lonya. Wembele la seule femme. La salle la fierté là na wa tete la. Maman MK. C'est bon la lonya. Ça va. Maman MK. Maman MK na Belgique. Tout le monde. Maman Kapache. Maman MK aebio. Aebinga. Atidira ki mbote. Na PCP mbote. Alobi akomela we mokolo mususu mais ba bokoye banaka. Maman MK commande. Azamu nganga munene. Munga munene na Belgique. OK. OK. La somele milité assez le sambo. Assez sans couru. Le dia l'homme la kole katako. Ahone tie we nyulanja oto. La nyundone. Tika distraction. La nyundone. Ta nyombo heke. Kaumbo heke. Ta tonga ke pa tola. Menye ngate. Ote manja la hoke dako. Dako papier. Ngaso pesa makimi lo bayi nyute. Bon, les nous tchè, le sac est fou là. Le sac est fou là. On a tête la kéma fou. On a tête la kéma fou. On a tête la kéma fou. Toi, soit à moi sac à l'os. C'est ça. On a tête la jangola. Nami pico. On a tête la jangola. Havolo kanolavo. Vraiment. Bonne année yango yo. Vraiment. Bonne année tokene. Là, soit à Kananu là, na nyu wole. Pas nyu ba ho. Est-ce que mon tété est un millionnaire na mokili azali? Azali. Té. Aza. Et temba tete là. Mon tété est un millionnaire. Ate.
signification ko tetela o temba tetela unyaka wa tele seke dango baka wa tele liti yango na tunie mama est-ce que vous êtes millionnaire mbaya mbola minyo shato ane soni wode inyo wala me no ya enyo na décembre mukete la fois sepela oya di le Congo oya di la Belgique la Londres l'Amérique l'Afrique du Sud la lo dia la chumbela hole che wenyu nyo sala geste kila to ade che wadi hoyenyo vraiment na pia nyoko nyo na kede ka komateo on se tient pas d'avoir mis soni mais nous a qui mille quoi nous les quoi nous tema les quoi nous la gagne tiers en tout cas lo nyali ko la ko mama ka pasha ka tata moja kitungalane yo ja kitungalane bana lane ba udilane ba sakilane to le sacrifula on dit pour mana ni tomba la ka nyongi la mi vraiment wedi Moutetela est millionnaire en Afrique d'ici à ça ça voit ça nyombola Chombo petit je suis Moutetela Chombo da tetela wa hayo ka o tetela we ko menyo so ka o sambisha mbola lo lingala Dide Chombo loko se fala ngalo te Dide Chombo yedi kini ya ebi petit Jésus Chombo wana Moutetela on dirait et quoi tetela Chombo tika mama Chombo zani Moutetela millionnaire Azali tiens Aza face wa jana tamu nyo wa yenyo ne te kwa se fala nga kata luko na yo Tetela millionnaire Aza nyo to shalonya ba bomba rambo makasi nyo te nyo tema to chichala tu nakangi bible so Moutetela millionnaire abimi abazali bazala mbongo batetela atetela le wambo janyo tamu yo sembola nya kele wa je manda chance Moutetela manda kaba tika manda epazo temba te manda kaba mama ndo sanya so ele ende bia kata tetela kahaka shola ka sonde kalole di de kalanja kolokisha sala sungu tole lolo tole lanjo hakataleka keso ba bino ba nyote osake fula katemisa mama manda nanga tuzoli la kadema kwa tika boy okosi akabaka kamna zo sala na mona manda ko mama akabaka mo wana lobia ko akabaka manda chante batetela bakabaka te me manda akabaka wemba mbeto kabaka ngana zo biso akabaka te ko manda akabaka na zo biso ki batetela bakabaka te mais ezala batetela ngana ebike bakabaka danya sawoka nyamo chikala ko sambulanja woto na tetela haukahi la ni manga wonyo shula la ni manga wonyo temete te batetela mutsu bakabaka bazande belete ngande dimina Losaka onyanya check. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31.
ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Bote. Ayebisinga nazala ha place no. Zaka wana. Onga pena posetere ngana ki osalinga bien do esinga Ruth. Bato batuna nga pakola nini, ozopakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida fo monte kana yindi, mais na yindi te na pestis ko chokopo. Donc ça va produire Ruth Bote. Ce que savon noir quoi? Savon noir eza pona ba biba moi biso pe bata mwindo ti. Ah ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Mikie oui donc savon noir so ko salela ngo elongola ba biloko wana. OK. Pour nourrir peau. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu et sala mandenge bate yango ya Ruth Bote zali. O ba ndela ngo chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. O eza pona ba bouton. O eza pona nduta. Ko bazana ba nduta bo consulter Kapachula, bo consulter Malika Mania boye ko zo ba produit. Et bato ba na kuna. Bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ya minene zali. Tika boy. Poitrine neti yo boy. Eza mibali muso alinga mwasi na yeme. Bu na yeso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon en tout cas Ruth fa aider biso ba biloko ya mo te neti nga linga na nga. Te na mwindu bona za moi. Ouais, c'est mieux que na le côté na ba lèvre, ça ba lèvre là bas. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. À rose parce que même ba jeune et belé ba quartier oh ba comment benda ba bemba ozo ni kota pepsoda ziki si on bembo longolo ba protester li ba pota oyo golongolo perosize ki sote oyo eza okopakola ngo na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba ba journée mobimba eza ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali nango bobenga poitrine o mobali na wa mesa na solo njoto na o solo nini oyo zo mesa ntia mobali c'est ça solo nini il faut tango na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso ase otia yango pene likolo nango wana c'est un inconvénient exact parce que c'est naturel tout pour na bolingo pour ba fille ebele balinga bolingo ba fille ebele o mona re mobali remorquage na mo ka sa ko ka ba moko te il faut o asa ko ka deux fois c'est tant tout papa yo ka ko goûter c'est ça ba produit ya Ruth Bote yango et tout ça nango déjà na marché o ya za na besoin nango contacter Kapachula ou contacter Josman ya Malika pour vous avoir produit ba numéro na biso ka ba o ba ebi ba numéro na biso mais to tchape numéro ya Ruth Mam arrivage lié. Maman zala bopeto mwana pe azala na bopeto na ye. Touro eza 2021 ba âge nyonso na mam lié. Ba basket, ba sondage de 0 à 10. Kosala na lombangu boya. Awa na mam nyonso ezali. Maman bomisa bana po ya ngonde bokasi ya maman et Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124.
Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SRL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SRL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SRL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construite SRL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo pozawa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na retour. Kapage TV. Kapage TV.